Et pour pas le 28 oyo tout le monde boketu premier mo rasselon déjà sport tana boketu premier dans la combattant mais à sali sport a bengi invité batu tout okuta na biso tout na arène le 20. Ah ouais, pourquoi pas. Fallait aza musicien mort na biso donc sur le to biso tanga ba musicien au ba sala honneur ya musique congolaise fallait aza premier donc fallait aza premier. Le lot il fallait sur la premier aux ça va concert en Europe donc on a d'accord non concert on est aux la pénalier na arena ex Bexi aux Bexi na kana meteo arena donc le 28 naza ko invité batutu le 28 février oyo hein tokuta na biso tour na arena somba bien na concert fallait pour pas na poto musique et zongi fallait pour pas zongi si musique congolaise na Europe. C'est préparé déjà pour faire Olympia. Bah mission tout beau c'est préparé déjà donc guess ma ouais te bonga mara déjà tanzati biso tout photo Robert concert na poto Innocent Balume c'est préparé déjà il faut mettre à Bexi il faut mettre à Arena bah mission tout beau c'est préparé ouais ranson tu es bien que formidable Simbi donc c'est préparé déjà pour Robert à Zénith de Paris donc fallait pour pas déjà zongi ici ba musique à musique congolaise. Donc bon c'est préparé bino tout bisobe ba charge tozo ya Paris wana tozo ya ba charge tout à Carré na juin tozo ya Paris toroya na concert ya we ranson à Zénith tozo ya bientôt là donc bon c'est préparé ba tout ba lingara ba charge ba tout ba lingara chef nek mo entre bateau balobara que la plupart des gens au basala fetion na ko fiolo mide ba chitara innocent Balume n'habite so yebie basa featuring na Koffi Olomide elenya mbongo pour place to mona Innocent Kita pour place to mona Innocent Chita donc to moni à part Innocent Balume to moni susu wake up Koffi Olomide featuring na Papa Wemba Chita te eza ke soki yo ndoza na succès na yo te osila na famille na bino ba lokayo oyo osala featuring na Koffi Olomide yeba okoshite. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers internautes. C'est encore avec un réel plaisir de nous retrouver sur une nouvelle émission. Une émission que vous avez toujours l'habitude de suivre. Et surtout, je vous demande de vous abonner massivement sur notre chaîne Ma Référence. Et comprenez bien que sur cette émission aujourd'hui, chers internautes, je ne serai pas seul et je serai avec mon invité d'aujourd'hui qui est aussi mon confrère, celui qu'on appelle bel et bien Chef Mokonzi. C'est avec lui qu'on va essayer un peu de parler sur cette émission en ce qui concerne tout ce qu'on pourrait se dire sur cette émission. Et je le dirais déjà. Bonjour Chef Mokonzi. Bonjour Grâce Parker, donc bonjour. Bonne santé. Oui, santé très bien. Donc bonjour, cher abonné tout la chaîne. Oh, Ma Référence. Hein? Si. Ma Référence, donc beau s'abonner vraiment à. Moi, c'est vraiment donc au sentir le poteau dont il y a au Saranati. Donc un grand merci à l'inspecteur Miguel Mbongo, Karine Mokonzi, l'autorité morale à la Bisosiko. Maman Céline Fashion, Katia Minik, inspecteur Miguel Mbongo. Baotalanga lila lisi qui la belle hollandaise donc à la Bisosiko. Donc nous avons question et ça peine à Yobi, nous avons Grâce Parker. Tout simplement, oui, Chef Mokonzi. En fait, téléspectateurs na biso et puis na abonné na biso à Ma Référence TV. Tinzinga en tout cas Grâce Parker to lobela penza likambo par rapport ya kombo nao Chef Mokonzi. En fait étant que bel homme grand garçon et là on ni penza et poussa yo o hérité kombo wana ya descendant pena ya la baronne Karine Mokonzi.
Karim Mokonzi a fait mon Azamabe, son a hérité comme on est. Les gens normal, Karim Mokonzi a une réputation bien. Donc, ceux qui n'ont hérité comme il y a mon toit, une réputation bien. C'est un peu dans un bonheur. Au moment papa soit beau, soit maman, après c'est comme il y a Mokonzi. Donc, moi, on a partout à Otambola, à Rosaka, Mokonzi. Donc, comme il y donc, ceux qui n'ont pas même passé, mais c'est qu'on a pas si grâce par cœur. Quand on a le chef Mokonzi, on sentir que, ok, man, mais banana n'a hérité comme il y a Karim Mokonzi. Maramoto za bien chef na Mokonzi Adam Mungala na boto na famille ya basi papa étant que amoni moi nae ya mobile zaka yemo na kati ya basi alobike yoza Mokonzi na bango chef Mokonzi na bango quoi donc eza banda bomona na ngande na kola na kombo wana ngaku na yeba te ku bapesa nga Mokonzi na sutuka ga bwe bato benga nga Mokonzi oh jour mo bwe na âge à 3 ans na mo benga Mokonzi oh na mituni oh ngande Mokonzi ngando bula benga so serre na nganzo ngande Mokonzi famille en tout cas chef avec Mokonzi donc moi na bango quoi Koffi Olomide faut pas que ça soit Koffi Olomide donc ouais tu recommandes na biso wana donc en fait c'était pas pour un profit aux kombo wana donc ou bien ezana okaka par rapport ya explication ou éclaircir biso. Déjà par rapport à l'explication à éclaircir bino donc chef Enek Mokonzi pena kombo ne bana banda bomona mais RP na yo kola na kutena sermon bona media kombo Karim Mokonzi na moni pe mabete ponga za rande Mokonzi donc chef Mokonzi Karim Mokonzi mais comment ndenge moko prononciation de différent mais eza mabete même si na hérité kombo Karim Mokonzi Karim na réputation bien il faut qu'on a hérité kombo wana quoi. Bon, toujours tout na bodomi tous les belé au ba chers internautes na biso et puis ba bonné na biso à ma référence TV ba tindi biso tout nao par rapport il y a donc Karim Mokonzi autant que la baronne a celle qui succès moko ya folie donc il y a Niama mais ces derniers temps to sentir y penzate Karim Mokonzi azasu na circulation et puis moi chute wana en tout cas étant que chef Mokonzi donc attaché à Karim Mokonzi en plus qu'est-ce que tu peux dire par là? Grâce par cœur il faut toi banaton toujours ils ont actualité mon avec meli ba actualité tout oui meli ba album ba te belé actualité ya vidéo sextape automoni zo kunda ba actualité tout et kundi ba blog tout les canaux prince en ligne ba média donc Karim Mokonzi tout biso tout depuis 2016 Karim Mokonzi a toujours un succès, Tissiko a toujours un succès. Et ça que force y a actualité autre dans une minute donc il est qui m'a cassé mais Karim Mokonzi tant qu'il a paraté vous la carte bombe bezo ya Karim Mokonzi a silité Karim Mokonzi a zali toujours ne batwazo lo ba Mokonzi a silé Karim a silé na héros depuis que ani mutu a aussi la mettre sikonote donc pour Karim Mokonzi soit silé ba YouTube fait kangama donc ba chaîne te fait kangama parce que ba ozasu komboni ba otana na titre ba ozasu su photo ni ba otana miniature donc ba te belé ba kangama ba chaîne ba ngo moti ba chaîne to comme ba Mokonzi oh Mokonzi officiel oh yanga moko na pesa chef Mokonzi officiel oh les amis de Karim Mokonzi na moni to s'abonner biso to na chef Mokonzi officiel bornanga to s'abonner makasi quoi wala chaîne nga moko quoi to s'abonner makasi bino to na chef Mokonzi officiel. Eh ben moi j'aime bien t'appeler Fenek Mokonzi puisque et ça la rend bien autant que Grâce par cœur la fille du pouvoir donc oui en fait Fenek na lingana tout na est-ce que ezate par souvent batu baloba que soro sali featuring na Koffi Olomide le grand mopor que je salue en passant c'est la plupart ba revenir dans Wezalaka que donc mutu fois chuté est-ce que ezate par rapport ya featuring au Karim Mokonzi ya salina Koffi Olomide yango et dindi sie mikolo penza en tout cas azali sous na rate ya circulation tu penses pas? Ngaza contre batu baloba que la plupart des gens au basalaka featuring na Koffi Olomide ba chitara innocent balume na bité so yebie basa featuring na Koffi Olomide elenya mbongo pour place to mona innocent kita pour place to mona innocent chita donc to moni à part innocent balume to moni susu wake up Koffi Olomide featuring na papa wemba chitate
eza ke soki yo ndoza na succès na yo te osila na famille na bino baloka yo oyo osala featuring na Koffi Olomide yebaka okoshite mais soki yo oza na makambo na lokola ba Karine Mokonzi ba Innocent Balume lokola ba Koffi asala ba featuring na te bele ato sala pena singila soki manini yango wana donc nabosani titre donc donc tomoni te place singela ya sili bato tout basala ba featuring na Koffi basila tomoni lokola ba bandengo na biso ba Sarah Fiona oyo azaka makambo ta osangana Koffi Olomide kita faire pas ça featuring na Koffi pour place quoi faire kita sinze mwa kute bete carton na makasi ko betox donc bato batika oloba bon ezaka ke ce que ça travail te so za makambo to za kana makambo te donc Karine Mokonzi prévané to beti chan wana to qui déjà to nanger déjà bientôt là to ça 1 million donc to za pena positif to pena positif donc to za bien quoi. Ouais, tu qui on répondre par rapport à Karine Mokonzi mais yo yebika biso ba congolais ba kinwa ndenge loba maradon par rapport ya sujet o ya Karine Mokonzi ba tu bazolo ba loba troté featuring ya yena le grand mopa o yango mutesal ke moi beza Karine kitapo aya ki penza na marambu na yena ba moto na yeto santa ki pena vitesse penza ya Karine Mokonzi do yango wana ba bonner la biso nyonso te ba biki non par cœur photo toto lobela penza bo solo tant que chef Mokonzi yende charge ya Karine Mokonzi. Donc voilà pourquoi bon na sûr que ba onyo so bazale na poser ya ba réponse à mituna là que ba comprendre mais eza pe na ba rumeurs ont circulé de partout que ce soit Kinshasa Paris que Fally a un concert moko na arena si je me trompe pas. Est-ce que cette concert va tenir? Ah ouais, pourquoi pas? Fally aza musicien moko na biso donc sur le to biso tanga ba musicien au ba sala honneur ya musique congolaise Fally aza premier donc Fally aza premier le lo Fally soko aza pe premier ya ozong sa ba concert na Europe donc nga naza pena d'accord nango concert wana ozala pena lié na arena ex Bercy ozaki Bercy na kala na meteo arena donc le 28 naza ko invité batutu le 28 février oyo tokuta na biso to na arena somba bien na concert a Fally Ipupa na poto musique ezongi Fally Ipupa zongi si musique congolaise na Europe donc pourquoi pas Fally azaka mutali boso yango Fally faut azaka nombre na makambutu azongi si concert na Europe azongi si concert na Paris wana donc yango no senga ba musicien tout batikali le quoi Fally azongi si yango héritier déjà s'est préparé yo bet Olympia Ibrator s'est préparé déjà pour faire bet Olympia ba musicien tout s'est préparé déjà donc Guess Mawe te bonga manga déjà tanzati biso tout photo robet à concert na poto Innocent Balume s'est préparé déjà il faut bet à Bercy il faut bet à Arena ba musicien tout s'est préparé ouais Ranson to ebi que formidable Simbi donc c'est préparé déjà pour Robert à Zénith de Paris. Donc Fally pour pas déjà zongi si ba musique, azongi musique congolaise. Donc bon c'est préparé bino tout. Biso ba charge tozo ya Paris wana. Tozo ya ba charge tout à Karine na juin. Tozo ya Paris, toroya na concert ya Ranson à Zénith. Tozo ya bientôt là donc bon c'est préparé ba tout ba lingara ba charge, ba tout ba lingara chef Nek Mokonzi, ba tout ba lingara Mona l'artiste, ba tout ba lingara Sorbo. Donc tozo ya na Paris wana tozo ya na Zénith ya Ranson so donc so Fally pour pas beti arena biso to ya na Zénith de Paris donc musique ezongi to moni vidéo Fally pour pas salina ba combattant rien à commenter ba Barabas ba combattant ba tu ba banga ka combattant ou alinga kata waze kwa litoi to moni wana combattant ou alandaki Ranson et wana bazana Fally o moni que Fally azongi si musique congolaise donc Fally pour pas coup de chapeau na o tout ça pour la musique congolaise Fally pour pas le 28 oyo tomoni boketu premier mo rasselon déjà sport tana boketu premier dans la combattant mais à sali sport a bengi invité batu tout okuta na biso tout na arena le 28 février oyo là jour moins quelques jours quoi donc le 28 oyo ba musicien tout beau se préparer toi on attend Innocent Balume se préparer au Zénith oui Ranson c'est préparé donc toi on attend
Donc yango wana kwa yango na ibisa batutu chef Fennek Mokoto za coupé kata et to invité batutu to kutana biso tout le 28 oyo na concert ya Fally Ipupa. Donc ba combattant tout bana Paris, bana Allemagne, bana Suisse, donc to ya biso tout quoi ba concert ezongi. Donc musique congolaise ezongi sous na top quoi. En fait Fennek Mokonzi to moni dans oza penza na assurance ozo bete la pena concert wana ya arena ya Fally ozo bete la pena c'était donc c'est-à-dire que oza pena l'assurance que concert wana iko tenir donc eko salma mais par rapport ya ba makambo o eleka biso nyonso toyebi makambo ba combattant ndenge donc et pesa moi timidité mo bona race ya musique congolaise oyebi bon est-ce que concert wana eko salma plus que la plupart ba combattants kuna que la plupart des musiciens congolais ce sont des musiciens donc bakenda na bakaché mabe que babimarana basi na bango et puis bazo détruire éducation et puis masse surtout ya bana nyonso ya poto donc par rapport ya confirmation na penza est-ce que concert wana penza c'est confirmé que Yerusalema badaju bazala kuna babeta ba concert badaju ba obebisa éducation bana bangote soko totali ko to musique congolaise ndeko tumteza izara biso to kendara bien biso to bantu biso ba bantu to za toujours na culture na biso donc soko tali bantembo o ba français bango mo babeta ka kuno sentir nidité papa moi na bazar on sentir ba vidéo bien té na ba écran donc o biso ko to za normal et longo le soso ke ba musicien bando embela ba konzo bazaka à l'époque comme soso ke bazolia ba mbongo ba obimana basse na bango non Fally Ipupa parmi batu oyo parmi ba musiciens oyo batikali ko yembela ex-président na biso te Fally ni na élection banda ba élection banda faire gola même to moni héritier watana be pas à la moté donc ezaki liboso ke to na posa changement alternance c'est salami to mo déjà président na longo et président zaki liboso longo et to mo président Sikako ti plus bazaki na posa mboko ezonga na pa bana mboka ngwana jezonga pa ya Fachi béton donc aza mwana mboka quoi donc il faut makambo to ezonga normalement neti ngana mona na lite za sauté ba combattre ba rolite nini parce que elo balit na bango o bazaki nango bande ko sali boso zaki balongo la présidence zaki liboso alongwa bata président mwana mboka donc Fachi déjà zuma kambu nga mona rien batika ko sala suba ba polémique batika ko sala ba division batika ko sala ba guerre quoi batika ko sala ba combat au ba sala parce que combat ba combattant na mutu oh donc na mito combat za sous pas adversaire azati adversaire déjà kenda quoi donc ba musique faut zonga biso to lité musique congolaise faut zonga en Europe ka biso mo to la chaque fois musique congolaise les sur top T musique congolaise les sur na level T ba ivoirien ba nigérien ba boto place na biso pour production et ça là qui sous-souté bobo ya ba congolais ba beta mais ba sénégalais ba ko se produire to yebi premier africain beta na Olympia de Paris eza pa na biso taboulé eza te ke au premier africain jamais baloba Yusundo jamais baloba Salif Keita baloba ki papa taboulé donc biso il faut musique ils à peine dans ndenge ezala ki ko. Merci beaucoup Fennek pour l'éclaircissement et concert ya arena ya Fally Ipupa donc ceux qui concert wane betami donc la chance peut sourire à tous nos musiciens ba robeta donc après Fally ba Ibrator ba roya ba héritier wata ba roya donc ainsi de suite quoi. En plus Fally a salon ya tembe parce que héritier wata na bezaki ya tembe non ya na robeta Olympia wana baboya bango banani Fally akia sololi amone lo musu ezala il faut solo là quoi héritier wata na batsa tira solo na ba combattre te Fally sololi na ba combattre et solo na ba combattre Fally pas un problème de Fally embela jamais en plus chose grave et là opena photo bête la c'était à concert arena Fally Ipupa lobi boy concert wana soke betami soki bazwi mbongo tu oyo kozwa na concert wana ekende kosunga bato ba congolais baza na beni à chaque fois ba combattant bando na biso baza na Europe ba diaspora baloba ke beni zolela beni à chaque fois to monde ba publication ya beni bazolela bazoloba mabe pona bazoloba maramo ya mapona beni
faut bagarre si la tuerie au ça mana bien il faut si là mais lelo fali c'est quoi il faut aider bande on a biso wana ya beni donc so ba récolter fond tout et koza na concert wana et puis mbongo ba somba billet bakangisi bambongo wana tout et puis bambongo wana tout et kiniko aider bande on a biso baza na beni yango concert wana beta mate ponani. Ok, d'accord. Merci, chers internautes. Toyebi que na minute boza tellement ebele bozo landabiso et surtout continuez de s'abonner sur notre chaîne Ma Référence TV. Comprenez bien que Tozaïki n'a confrère nanga donc Fenek Mokonzi, un mec pas comme les autres, le super mec. Donc Yende a permettra que biso que émission O et ça les la simplicité na andimé invitation na biso. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission et Fenek Orolobani ni na batunyo so oba disposa qui tourne à bango ya Rolanda biso pe par rapport à sujet O to soli yo nangai donc ba retenir nini. Ah mingi na yo saka ba to ba retenir to tika tema be biso to photo to tika concert ya fali pour betama mingi na beta c'était na ni porte-parole la fali pour pas na simple citoyen congolais na simple patriote donc na pour ça musique congolaise et zonga na place nango yango to beta c'était ce concert fali zongi ba ibrator ba robeta ba tout ba zonga et en plus non c'est na ba tout bo s'abonner na Ma Référence télévision faut voir chroniquer peut nous sentir atteindre lango en tout cas félicitations na cette pleine émission aux até locaux là ba chronique fois tout bande on a biso tout trop de polémiques trop de barbares trop de bilobé là quoi mais non suis athée na sentir émission peut na sentir que les cas n'est facile beau s'abonner en plus moi c'est vraiment quoi grâce par cœur et du boulot biso va charge te confirmer en tout cas merci nayo ndengo yo zwanga na parler donc merci na équipe technique Mobimba il y a Ma Référence télévision na moni quelques salutations na moni bongo Lionel Chamala Aza derrière la caméra merci beaucoup pour le prise de vie. Bah salutation na ngami mingi na place na Lila Lissi qui la belle hollandaise l'inspecteur Miguel Mbongo Veshi Kosimi Sanade Jipanzo Mama Selimia Fashion na Katia Minek Mama Barbarita Mukolo Kelian mwana membre ya solo Mama Kabibi Mwamba bambote na yo Mama Nana ba mama autorité quoi wana ba mama autorité ya Karine Mokonzi donc ba mama autorité bambote na bino quoi ba tutu balinganga biso quoi donc bambote na bino beau s'abonner Ma Référence télévision et puis moi bêtement vite fait d'abord on a un chef mon compte officiel et ça là vrai quoi en tout cas merci. En tout cas, merci. Comprenez qu'on était avec mon confrère Fenek Mokonzi. C'est avec lui qu'on a parlé sur cette émission de tout ainsi que de rien. Et pour ça, je remercie toute personne qui soutient cette émission. Un grand merci à Gaël Sigimobutu, Ghislain Mankoko et à Bijou qui Tembo Maman Reflex. Un grand merci à vous et sans oublier à ma grande sœur chérie depuis Paris. Donc, elle, je l'appelle ma grande sœur Chris Sita, Christelle Sita et sans oublier Sonia Kossi, donc Sonia Kossi, moi la mouké na bambongo na na katia Panama, sans oublier Montréal, lui je l'appelle Lionel Tiamala, donc c'était lui derrière la caméra, na PC ba gros bisous, donc comprenez émission l'équipe bien et sans oublier à ma maman chérie qui séjourne ici à Kinshasa, bon séjour à toi maman Elisabeth Basala et à mon papa chéri, donc papa Sita Gabriel et je vous dis déjà bye.